Saratola TV. Nalali na oki pasi. Kenga mama top. Na finga sila. Tope na fingi sila. Ke abotakati. Qui suis-je? Saratola TV. Netinga mama top no ina beza sani. Netinga mama top no ina beza sani. Netinga mama top no ina beza sani. Saratola TV. Est-ce que yona mama bakata bosolo ka lisusu mama top? Mama bakata. Oza numéro ne wana? Naza na téléphone. Benga. Saratola TV. Elo muso mida. Mida. Na ibo za makasi na kofinga mama. Nga na finga na ngate. Na yebi ke oloba nga na mobola yo mutu amusu. O me ate. Elo to pesela nga na yo merci kan za bo perso pe maboma. Saratola TV. Bagata. Baza ba mama na biso faut respect zala. Tout comme na niveau yo ba musu. Masengu de cœur. Bien moi la maman nanga boni yo. Nzambe. Ngolu toujours soki yesu te mobulu. Nyonso ezala pamba sa mokilo. Saratola TV. Nazwaka likanisi ya osala théâtre moto azala te. Na oya na TV te nasalela moto sentiment mpo abima soki supérieur na nga ou bien nga nabima inférieur na ye esimba te. Saratola TV. Nalali na oki pasi. Kenga mama top. Na finga sila. Tope na fingi sila. Ke abotakati. Qui suis-je? Saratola TV. La chaîne qui assure, Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bandeko Balandi Nyon, soyez émission au le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa. Les devoirs m'ont encore appelé aujourd'hui. Dans les soucis toujours de vous informer, dans les soucis d'aller chercher les informations pour nous informer Bino, Nathan réel. Vous êtes sans ignorer sur tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans Internet. Na bakombo ya ba maman o baza ba maman na biso ba kenda sango ba maman kilo. Cette maman elle a plus de 30 ans d'expérience il y a Moussala naye Mama Top Wato Boluka qui est tellement mingi aujourd'hui je dirais gloire à Dieu parce que Mama Top a accepté à ce que ngana zoye to lukamoye to kabola makanisi toutes les questions posées par les internautes toutes les questions oyo. Et là sur la place publique, na Etali Mama Top en tout cas aujourd'hui, Nyonso Ekozala exposé awa dans le souci il y a qu'à informer Bino na makambo bolingaka mingi. Mama Top va parler avec son âme, avec son cœur, une façon il y a qu'à aider la communauté congolaise et puis une façon aussi de sauver les cinémas Yamboka Congo parce que bazali parmi bae oyo foba baluka moyen batombola cinéma Congo. Wani Eveline kombono pena e yelinga na ben na moni Mama Top en tout cas elonya Mama Top et ça l'était na se rappeler na Wani Eveline full option en tout cas big dédicace à toi ma sœur un grand merci à Maman Bijou Ketani Maman 90% Alela Mama Top na degré moko impossible donc Maman Bijou Mama Top yeyo toye kolukaye mon panzi à papa Jean Pascal Leka Maman Zozo également moi c'est à papa Noé Mavakala Nzinga Mama Top Nabino Yeyo Bosengaki Mama Deborah Lubanda Kilo Amera Calgary Mama Emily Setimainga Mama Top Yeyo Mama Nanga Mama Nanga Aurélie Mafuka Mama Top Yeyo en tout cas Toyoye Kolukela Bino Mama Top une façon Yoko Salana émission Berthe Kondembongo propre l'infirmier clinicien depuis Montréal na Canada je suis avec celle qu'on appelle Mama Top mais avant tout de la Bino Mama Top. J'avais promis ça dans la communauté déjà à Top Media Télévision. Cette fois-ci, je vais commencer à vous exposer. Il y a une maman, bon, moi je le respecte d'appeler tout le monde maman. Ayaki na page, na compte na Facebook, elle a commencé à m'écrire. Elle a commencé à insulter Mama Top. Abaniko finga Mama Top na degré moko impossible. Abano finga na ngai. Et na kanisi na yepsa qui est bo afficher lenga vraiment photo na ye bo tchelanga photo na ye na kombo na ye ezali Dido Dido Mavakala
Dido Mavakala, cette dame que vous voyez, Aza parmi ba anti-valère ya communauté, elle est parmi ba yeo bazoko finga batu, elle est parmi ba yeo bazoko nuire na image ya batu. Na yebisie maman yo lokolo bani ko finga, en tout cas, je vais te faire plaisir demain. Toi, ta famille et ton homme, ce qui réellement azali boko sepela comme ça, ba sepela, ba yeba mosala oyo salaka, erio kotaka na réseaux sociaux, yewana botala, ata bino moko forme na ndenge bato bazoyaka ko finga bat, lokola maman ou afandi nanga na plateau na combo ya Mama Top. En tout cas, j'avais promis que maman vous serez exposé. Je vous ai na tiebino awa na annonce nanga pour que mutunyon so ayeba yo oyo ba yebi yo na kombo na yo ba benga yo ba yebisa yo ozonga na nzela, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Bandeko balandi ya émission oyo, je vous invite aussi tous d'aller vous abonner na Mama Top télévision, Mama ni Maman. Allez vous abonner, c'est une chaîne oyo bientôt boko bandozwa ba makambo Mama Top nyonso, la vie de Mama Top sur le plan artistique bozo banda kozwa ngo kuna. Allez aussi vous abonner na Dinana télévision, allez vous abonner chez Bellevue télévision. Il y a un nouveau film qui va bientôt commencer, et pas Bellevue télévision na kombo ya Likambo ya Mabele. Likambo ya Mabele bientôt disponible na Bellevue télévision. L'argent sale et outuk aussi là. Continue avec l'argent sale en entendant Lelo ou Lobby. Tozwa déjà au Italie Likambo ya Mabele avec maman Bellevue Kondi, la patronne. Voilà, sans plus tarder, tozonga koto tozwa na no Mama Top to lukamwe to solana e Saratola TV. Je vous avais dit qu'elle est déjà là, elle s'appelle Mama Top Wato Kilomboka. Mama Top. Bonjour. Bonjour mon fils, ça va? Oui, ça va très bien. Bonne nuit, maman. En tout cas, de mon côté, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Mama Top Wato. Toujours. Maman Kenda Sango. La maman de multitude. Ah, mais moi, na dada multitude. Mama Top multitude. Exactement. Et c'est moi, na Lyon, Lyon. Ah, ok. Ok. Moi, vraiment. Là, en tout cas, vous avez raison. Mama Top Wato, to zozo ngana no moi ndambu par rapport ya historique nanu. Ya musala ya Mama Top. Mama Top a bandi théâtre na aneni pour le barango lisusu. Maman naza na besoin vraiment. Maman naza besoin vraiment tozonga. Moi sima pona mekana no ko comprendre moi dans za katuana. J'ai jamais menacé, bablo muso ko kima. J'ai menacé bablo muso ko kima. Bablo muso na muto ko kima nango. Mais na bandi na 92 si je me trompe pas. 92. Oh là, Tilelo, vous en a plus de 30 ans de carrière. Voilà, maman, Top. Avantage nini na 30 ans de carrière au Sali, au Koutani Nango na Kata Théâtre. Oh lelo, et cause que Mama Top est trop fière de ça. Et elle a vraiment d'accord dans mon salon na théâtre. Théâtre Sali singa moi makambo belé. Théâtre sungi bana nga batanga. Théâtre sungi bana nga basisa ba classe. Très bien. Théâtre fungulinga ba connexion, théâtre fungulinga ba relation, théâtre salinga célèbre. Très bien. Voilà. Mama Top, vous avez dit que le théâtre ici est Sungiyo, il y a Banano Batanga, et Sungiyo, et Sali Oyo et Sali. Mais je suis intéressé dans Makambo et Tali Banana Yo. Mama Top a combien d'enfants déjà? Mama Top a 5 enfants, 4 filles, 1 garçon. 4 filles et un garçon. Mais maman, nous apprenons que vous avez qu'un enfant. On a combo ya dada l'international. 4 ans mususu ba utu wa. Ezakara mutule mususu soka lobby a critiquer yo par exemple, a finga yo ou bien a minimiser yo. Très bien. A okine ko loba oyeyeli kana mutu asani. A loba mais ayebi na yelo kazo loba te. Ngape tangu na landa na TV, Mama Top ya botaka dada. Après ya kesa la kindumba. Naseka. Ngai ya des fois so ba finga nga na seka kala ngai. Naseka pourquoi po esala nga parce que pona na katite. OK. Nga Mama Top nzamba salinga grâce à l'âge de 18 ans na bala. OK. Nazwa grâce wana à l'âge de 18 ans na bala na boti bana nga mobali nga pe ya sona aye kokufa. OK. Atiki nga na bana mike ya kufi bon. Liwa eza kalikila nzambe. OK. Wana kutelo wana to kolobela ngote po ba bébé pe ya ba nouveau né ba kufaka. Oui, wana yemei. Wana yemei mutu donc yemei nzakomba moya koloba kamne wana ezate. Et puis
la vie continue. Et ça est difficile. Hein? Okay. Mais quand on a basala nzambe tout le temps pembeni sungaka. Il y a des fois bazo édifier yo, bazo fortifier yo, bazo téa yo. En tout cas, et ça là que jour au jour, ozo longola moi souci ozo kabwana, balaxi au karaké non oui. Papa a koufi mais ils ont papa mon babin le père des orphelins. Très bien. Et voilà. Bapé sur force mon kobe donc ils ont papa mon le père des orphelins. Oh ya l'équipe papa ya mokili. Azora soin ya bana na ebitike et puis azora soin na épée à continuer toujours kozwa soin na bango. Très bien ma top bien répondu en tout cas nakane si bozu réponse ya question nanu ya liboso na to ko tupena na makambo photo sola na mama top te mais nazo lingana signaler mama oh tisiko elongi na ye na klongoli yango te nazo tia pene elongi na ye na mama top nazo tia bango wana. J'avais promis à cette maman que nako exposer yo pombala sima o bandela te. Er aye ko bloquer nga ezaki trop tard. Er o bloquer kinga wana maman ezaki trop tard. Pour oza abonné a. Er o bloquer nga c'était trop tard. J'avais déjà na sala ki daba capture nanga pombala sima ozongela te. Maman top wato trop critiqué sur la place publique. D'abord lorsque ozwaka ba critique au nyonso sur le plan positif par rapport à ton travail. Réaction na yo ezalaka nini? T'as dit, naza na réaction te. Na yebsa ka nzambe ke naza célèbre. Très bien. Le quoi na célèbre, mutu no so bois ki langa libanga era lingi. Très bien. Mutu no so critiquer nga era lingi, o pa ko linganga na era lingi. Très bien. C'est ça. Donc je sais que maman to pa na miniature, yene mto na miniature mikolo star. Star à miniature lelo mikolo. Maman top na longo apé difficilement. Donc star et miniature et zande maman top. Nga na yebsa ka nzambe merci. Puisque toi ba na nzambe. Très bien. À moins ba injure, ba insulte o nyoso yelo bama ezala ya solo. Ke na sala yango et puis na bana bato o batie na miniature. Bana bato mike mike ba jeune garçon na ba fendi. Soki banani bato ebele belwana à moins ezala solo. Le seul vrai juge c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Na priaki na yebisi nzambe justice na esala. OK. Donc justice nzambe eleki muto mongeli akosala ne justice mais na injustice iso ebakisama. Mais nzambe o asala miso amonaka. O asala matoyi ayokaka na yebisa nzambe. Osala miso po monaka. Osala matoyi po yokaka. O mona pe ozoyoka. Très bien. Nga e arrivaka période moko boye. Cousin nga pe asona akufa. Nazali na place mona za obombisa mbongo. So na bomi mbongo nga on dirait abanaka koyeba nga so pa bana ko landela nga ko sekate. Nzambe. Il faut ce qui na ye au moment où on a besoin mbongo na mbongo ezati. Napita unatia mbongo mutazala kati. Très bien. Siko aye barandene est-ce qu'on a bien ngape na olongo la plastique. On tient au cas ah ils na veste na ngamo bina so koti kapita na poche ya muke ya kati ya mulai. Na bina on changer pe plastique. Na sungai. Tadi au moins nzambe otobelela ayo kaka. Ah oui. Je vous dis silence nzambe ezala ateke à négliger ou bien au côté. Dans le silence, absence n'a été. Voilà, les absences n'étaient. Très bien. Dans le silence, penzamba salaka. Ah oui. Vous comprenez? Motomuso rozala au finga kaye, au finga kaye, au humilia kaye, au traita kaye, au qualifié na ba qualification tout ya mabe. Aloba na oti. À répondre na oti. C'est très dangereux. Très dangereux. Oui, oui, oui. C'est très dangereux. Oui. Mutabata me alekio na mayele. Na mayele musika. Ah oui. Na loba na tuna pete. Na butu na fukama na loba nzambi. Nga na lia mbongo na yo. Oyo pesa nga. Na longola 1/10 nzambe na tiela rayo. Très bien. C'est que tant muto oyibanga. C'est ka oyiba biso mibale. Voilà, c'est ça. Naza associé nao. Donc muto oyibanga mbongo yo oyibaka ngate. Oyiba pe yo. Très bien. Vous comprenez? Une courte prière nalali. Nzamba zo laksanga cousin na biso ndenge aokotisa liboko ayiba et puis nzamba sali ke na chambre butu la nuit. Nzamba sali ke na lamuka na moni loboko lekolo la poche. Moi awanga na Jésus. Owanga ndeni preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Nefse yaya problème nyaza grand frère. Nefse problème nini.
so oza nango senga kosengera lisumu te c'est ça donc nzambe ayokaka nga mama top nzambe asalanga grâce na balaki na 18 ans naboti bana na clôtura kobota na 30 ans ok na clôtura na 30 ans nga bavie ya baloyenge ya babare ya baboite nasala te tozoya mama nyonso wana vraiment toza vraiment lelo toza pena mwa malembe na mama top parce que nous avons l'obligation de sauver ba image ya ba mama oyo parce que vous savez à chaque fois lorsque ba mama bazoleka na ba télévision ils viennent parler ya mosala na bango ya ba expérience na bango na ba projet na bango na bosenga oyo parce que bino fo bozwa ba nouvelle na bango bozwa bozalaka ba informer sur bango et non bayaka pour s'exposer pour bino bozwa ka moi facilité ya ko insulter bango mama top moi je tozoya vraiment malembe il y a tellement beaucoup de questions au bateau bazo ko poser le lot ko comme tout ça moi lumière les insultes il y a bateau sur la place publique et le belakayo et le côté aujourd'hui vous êtes une mère quand au lobby aux même na petit-fils donc aujourd'hui attitude nini lelo parce que il faut qu'on se le dise lorsque on bazo finga bino ba maman ezali pe ba ninga na bino basi o bazo ko finga bino et puis aussi certaines basi pe o bana sima batwana pour que bazo appuyer bango ba appuyer bango ba continuer ko finga bino réaction na yo lokola maman na bandeko no nyonso nanu ya théâtre parce que après nazo kota na bolingo na yo na bandeko no ya théâtre message oyo koki kozala na yango par rapport à tout ce qui se passe sur la place publique oyo lelo boza susu ata na valeur ata mokiete en tant qu'une mère kilo ya mboka plus de 30 ans d'expérience mama top ngai bible zolo babalo ba mabe pona yo bakuto nango ngande naza boye na osa sentiment te po ngata una yaka na zoka likanisi ya osa théâtre mutazala te na oyana TV te na salela mutu sentiment po na abima soki supérieur nanga ou bien ngana bima inférieur na esimba te na préféré bo bana ko finga na bino ti mukolo bokolemba ata bo finga ti mukolo Yesu akoya etalinga te très bien ngana ebi bible zo balanga bato ko finga eza arme ya ba faible oui eza arme ba faible ba arme ba faible mutu ba finga ka ba fort bazana ta wana te ya ofinga batu te neti nga mama top na kila na mutu te ata fourmi a pamba na eda nzambe te ata pona kokela mwa parti ya lokolo donc efinga o pourquoi lokwa yo za kitoko za na défaut te oza sans défaut basali yo taille belle de figure nzambe apesi onion nzambe apesi onion gloire à Dieu il fait grâce à qui il veut ozwi ngolu mais mama top azana ba défaut na ye o nzambe asala ye très bien soit il se tengama mama to bakela ye mabele minene nde nzamba sepelaka kosalanga yango na balelaka na 18 ans natikaka basi ya mabele mike mosu babali te mpona na bacollègue baninga mosu tokola na bango ti lelo batikali ovanda ndako libala te mais mwasi ya mabele minene abalaka abali donc neti nga soko ofinga mabele minene ointerpele nga kaka eza injure te orapele nga kaka oyo nazalaka très bien eza nango injure te nga mingi tadi so nandimaki invitation oyo ya kosala na yo émission eloko ezangisi nga pongi nalali naoki pasi ke nga mama top nafinga sila to mpe nafingi sila ke abotaka te qui suis-je nga top ntango nabotaki natumbela nzambe kamundele po apesanga bana epuis nga nani mpona mettre point na vie ya kobota ya sila nga na sila to ana problème te sila finga na nga te soki natangi bane oyo na passé na sila na musala oyo peut-être 20 ans eza moke tozala na barespect ya réciproque nga napesaka ye ye mpe azongiselaka nga tozala na problème na sila te. Moi, je me rappelle, lelo yo soki nga na kobima jalousie ya sila, na o regretter na lobaka nzambe merci.
Moi, je me rappelle à l'époque, si la zo vanda na beau marché, parce que na papa na bango bisalo pe à son âme. Toko sala ba répétition. Nga mama top. Na si na zo sila, na kotisi na taxi, na ke kotika eti e pa na bango po azala muto ko banga banga. Nga likunya topé jalousie par rapport ya quoi? Na yaki pour na répondre grande sœur ya sila. Longola makanisi wana ma sœur. Na yoki ba injire tout au fingi. Ngai na ofinga mtuté. Eza problème te nzamba zo lokumu. Na ba injire, na ba insulte. Nyonso o na ozwa na internet. Nga na opesaka nzambe merci. Mais nga na eka pona longola yo idée ona kenga na finga sila obotaka te mama. Na tie nzambe na nga témoin. Na tikala kolobelo kwa na ti. Pe na kotika la koloba ngote. Ke ba olobaka nga na finga ka. Donc eza voix na yo te mais voix ya mutu mususu. Si ko voix ya mutu ba ko tiango ba ko charge na nga pourquoi? Il y a une dame qui parle na kombo ya mama sila, mama top yo ofingi moninga na yo. Mais ba tia voix na nga moko. Tikala kobota te, abota te, azaki sita. Ela lisaki nga pongi te. Na mona ba témoignage ya ba maman 55 ans baboti. Na mona ba témoignage ya ba donc nzambe asala abika mwana ye na ndenge na ye. Nga na nzambe te. Nga nani pona kinoloba na sila yo ko bota kate to weleli nini ata pe na weleli problème na sila na kokoma kuna te. Nga finga batu te. Nga na finga ka mutu te. Si réellement eza grande sœur asila bo utiliser mutu te. En tout cas longolanga ndeko nanga mwasi longola na mutema na ko fingete pardon. Si la leki na to uti musika. Musika to lala to lia to joua to vanda donc ba souvenir eza tellement ibele. Lelo te e kabolanga na sila na makamba lokuta na batu oyo ba eka lelo na lobby te. Nza mundela sala rétroviseur pour atala rasima. Place au komi baloba lisesemo batamayele baloba so ozoli na fourchette ko négliger maboko te. Ko négliger ngote. Ko négliger maboko te lobi maboko ezala ki important ya mtu emimi oti okomolia na fourchette. Donc comment début commencement na biso ou bien faible commencement na biso auto uta. Total la kasima. Tobosana angote est très important pour nabiso na lobi bon on a ba artiste nyonso. Na lobi ko bon on a ba collègue na ngato. Tobosana angote s'il vous plaît. Lelo e bosani sabiso o ya lobité, o eleka te. Pardon. O eleka nde yango ekomisi biso lelo. Ini o tozalaka nango na le passé. Tokoba. Sauf que toi bato tokoki koningana. Mais il y a un autre kabola biso. Très bien. C'est ça. Mais maman top popé na luka moya pena tout nos questions oyo parce que même moi aussi ça m'a j'étais choqué et étonné de voir il paraît entre parenthèses que c'était la grande sœur de notre maman si l'année à Salaki émission vidéo a manifesté ras-le-bol naie ici on ne sait pas ce qu'ils allaient makambo solo et là ils sont pongiété et Tungisio lokola une mère lokola Yaya ya maman Sila qui est notre sœur donc aujourd'hui. Est-ce que Ozwa qui peut tant au lieu de passer na télévision aux 8 ans il y a que solana de connoter même attendre na téléphone au bengaye pour oyepse que non en tout cas ce qui se passe ezo sepel sangaité par rapport ya makambo et ezo koloba moi j'ai besoin que na solana yo na yepso que ezali lokuta na zwa ki te na zwa ilikanisi wana tango na composé numéro sila na moni ki a blokanga. Na kuti ki sila blokanga. Na ebite quand est-ce qu'il a bloqué ngai. Poto solana sila nga za des fois ba mida wana ba fingi na ba ese ba fingi. Mais école kanango 2-3 jours lem so sila benga. To solara bien. Petite sœur boni bien mère mikolo o sa ba elubute ngabite. Lokwa na zui bonne na bana lamba mingi tango na zayenga moko pour na kokabola ba tournage ko lamba no biloko ata 2-3 jours o tieno na congélateur bo kata mais lokwa na zwa bonne na koma kotika ye mtu azolamba ya lobite nga na lingaka yo sala ba recette no ponga na yibaka pe mwa mayele na bisava na osepeso na bana kusala to solara bien na tia na motema ke mida finga inga
to solaka bien mais na kamwe tano na ngana benga ena ebisa yeke non bafinga na bango nga na internet basambwisanga oyo nyonso bakoki kosambwisa elobelaka nga absolument rien mpo na yebi na ala kati te mais elo esali nga pasi ngai top na fingi osila ke obotaka te nde eloko na nga na bengela ye mais nakuti malheureusement nazalaki déjà bloqué namoni so elo mosusu aosala te yango omoni nalingaki sikoyo naleka na internet mpo bato ebele basepeli te nango normalement moto mpo akosepela nango aza te ofinga moninga peut-être oloba ye lokwa faiblesse na ye ofinga ye eza mpenza malamu mingi te lokwa moto mo akata na lokolo ofinga ye eza kitoko te donc nga na kosa eloko te na maa moboti naboti bana na nga mosusu na babali te nanu mpe baboti te nakozwa lelo audace na kilo ya kofinga mwana moninga bongo oyo yanga bana nayebi so donc bolimbisanga bato nyonso o bakangai nga na motema bakaisa ke ngai mama top na kofinga sila bongo en aucun jour awa bolimbisi osengi public na yo ou bien na sengi bato nyonso babeta elibako parce que il y a certaines personnes ils vont prendre ça pour bazuelango forme moko boye par rapport ya compréhension na longoli nga na oleka na TVT nasenga moto pardon na likambo na yebite très bien na longoli idée ya bato na ya yaya na ye na longoli soki eza si réellement eza yaya na ye très bien oyo balobi nga na finga kisila na moni ebetisi bato ebele mabako yango na yebisi bango balongola idée wana nga na yebi yango te c'est ça une bonne personne c'est ça une personne qui a un cœur ça c'est ça na yebi yango te na fingi sila te na ofinga epete par rapport à quoi to weleli nini ata peso to weleli e problème na biso to bandi ko welela na lelo te mais na oleka te na finga e eloko na ebiki ekokota penza muninga pasi makasi na mutema na osala ngote très bien mama top mais aujourd'hui s'il faut to kotaka na terrain wana lokola to koti déjà na makambo yango s'il faut cause à la front. Aujourd'hui, si vous êtes étalé beaucoup plus, vous êtes insulté par les gens qui supportent Maman Sila. Parmi Bandeko Oyo, Bazali, se communique kana kombo ya Maman Sila. Et puis vous êtes insulté jusqu'à niveau mobile que même biso des fois to supporter, il faut to banda ko répondre batouana. Maman, on se reproche à nini et pas ya Maman Sila. Et pourquoi ces gens-là il faut kaka finga kayo na kombo ya Maman Sila. Bon, il faut kaba supporter. Et attends. Et avant moko bebele kanango. Et tika nango éternellement te. Netinga Mama Top elo moko eswange zate po na muta liboso ba fingite. Eza na ba collègue okutu ba misana mitakala na bango. Ba changer te la vie continue ba vivre. Eza na ba politiciens ba bimisa mitakala na bango. Ba musiciens ba finga ba d'une manière et une autre. Muta kufa zate. Bosi ko Mama Top ndako ya baka manekulusu. Ba finga na bango lokwa vie na bango eza ya kofinga soko fingi fin de moza na moi petit rien ba futa ya musalati muta mutapona musala nae toute vie est vie batamaile babi toute vie est vie l'argent sale l'argent propre sur l'argent eza na elongi ya Franklin couleur moko mais nzamba existaka chaque chose a son temps très bien chaque chose a son temps très bien lelo eza mukolo na yo o humilier top lobby eza mukolo no nzamba ko humilier. Ah oui, c'est profond. C'est ça. Donc dès toi na kati ya mokili boye eloko moko te etikalaka éternellement. Fin nango ezakaka. Suka nango ezali. Ezala kaka. Oui. Tozozela ka fin nango. Ndesko to koyeba nzamba za na bomoyi. Donc le reste ba finga ou pas. Lokwa na nga na kati te nga kutu bato ba finga na kipana nga bango te. Na pe na place ok na bango te ponde na za na vie na viva vie na ngande nzambe apesaka nga. Très bien. Bafinga mobola na ndimi na nga na mobola. Na ndimi na nga na mobola. Mais na ki mobola na nga Dieu merci pour na souffle de vie. Très bien. Na ki mobola na nga na souffle de vie bango pe batambongo ba na souffle de vie biso soto vivre ka pe ma on nzambe na lola a opesa biso. Très bien. C'est ça. Et loko mususu donc t'as dit nga na ofinga te. Na ofinga te. Batapoto bamsu babengi balobi même biso balobi nga na biso bango. Tempo. Maman Top, une question, ozo continuer kana idée wana maman. Aujourd'hui, on se sentir
quand même piqué. Bien que les Français, celui qui se sont piqués connaît l'affaire. Mais au moins, au moins, était comme na yo ezotanga manandenge yamabe et directement tu viens pour s'expliquer, s'exprimer une façon ya ko sisenga na ba fan na yo na ba ndeko no nyonso ya ba comédien te makambo ezoleka sur la place publique eza makambo ya lokuta na tikali koloba donc eloko wana te mutu oyo azana audio wana ou bien azana vidéo abimisa yo zo finga mama si la zo abimisa ngo ça sera aussi quelque chose de bien. C'est ça. Maintenant je viens à la question. Yo, moi aussi, vous êtes une comédienne, vous, Ozali Yaya, ya maman si la même na âge, même na Moussala. Et l'équipe même pas 4 jours au réagir pour mettre fin à ça. Mais message nini yo koki kozala na yango et pas ya o azali kinayo qui est maman si là. Vous êtes insulté, vous personnellement, insulté nuit et jour na kombo ya maman si là. Na bandeko bazolanda yo. Message nini yo koki kozala na yango. Parce que nazo mené campagne mobo et pas ba maman théâtre nyonso na ba papa théâtre nyonso no yamba bango. Je vais faire un effort. Oyo koko zala nango et pas ya maman si là parce que bato bazo ko reprocher et belé presque tous les Congolais par rapport au comportement ya bato bazo ko entourer. Bon. Na ebité hein, il y a déjà le bas qui ba fan ba dirigeant bango te bon te. Ba contrôler ba fan te. Mais moi, je crois bien, mon bateau va contrôler ça peut-être va faire au basala ba commentaire, kokoma. Mais bateau bazo insulté, bateau ba visible. Ba o monana. Na sepela na Gabriel. Asala ke émission moko na Aisha okoko. Aisha ebisi o yebi ke ba fan ba contrôler ba ngote. Ya bi oui, Gabriel abi oui, ba contrôler ba ngote. Mais bateau presse na bino o ba ofinga bateau. Bateau presse o ba ofinga, bo mona. Aïcha Zanga réponse au Pierre Gabi. Oui, Natala qui peut émission. C'est ça. Maman Gabi a lobby, ba fan ba contrôle la kabango lokuta. Ba fan ba contrôle la kabango. Bato bazo finga ba visible. Boye bi que ça intel, intel. Baza pe belé so ba belé lem sous 3 4 ou 5. C'est ça. Ozaka ka suffit ba groupe namno bozana ngoso ya ba WhatsApp banine bo solo là. On a baillé tous en rétroviseur. Tout le monde a biscuit tout. Très bien. Peut-être bateau bazo finge la si la batu lelo. Ba vanda na silate. Ba joua na silate. Ba lia na silate. Ba yebi sila na musika bisika baza. Mais bazu kaka peut-être opportunité à to côté là et to sanito ba no finge les bateaux. Mais biso to vanda na sila, to joua na sila. Toujours moi temps ebili. Nga ba fan nga na kolinga jamais ba finga sila. Par rapport à quoi? Ata problème sur que ça. Mais lokola ezana le loko moko e sala elengi. So ba finga lo bato yo e salo bien. O va ino na ngwende na yo, bato ba finga bato bandeko na yo ba collègue no o bobanda. Lokwa zana no e sale na bien. Tina opia conseil zate e continuer na ona nukabo. Mais yo za yaya peut-être akoyo ka message na yo te nga kutu naza yaya nde olobi bongo président elombe papa wa formai on te ba osala yi siko ngande esani lokwa batona ya kofinga pona bango il faut ba finga il faut ba critiquer ba minimiser ba komisa mutu poussière mutu akoma ne poussière te mutu pa okufa te mutu pe akochanger azate elo muso mida na yebi oza makasi na kofinga mama nga na finga na ngate na yebi ke oloba nga na mobola yo mutu amuzu pa meya te elo to pesela nga na yo merci ka nzamba opeso pe mabomo finga no ngande ngulingi mida eza point de vue nao na ngina loba bo mo di kamso yebi te fotunaka yo mida o voyage na ona mama olive te mida o vanda na ona mama olive te ni atana kinga kati yo mida o yebi ndenge nini ke tant biso to utai Dubai maman Olive vandi saka biso po atuna biso makambo moko boye oyo lobi ale ngai na keko yebisa ngo belvi po naza songi makambo ngo makambo nini yo na yela ko ba information ona na epité le musunde ba mona ya de fato kangi photo na maman Olive bakansaka za pete maman nde to voyager na yo na tadi soy bokomi et là, quand liboso maman salaka atindaka prière.
atindi mutu oyo akambami na Saint-Esprit à sa prière. Très bien. Bosali prière ici Dubaï hein, nabeta so Dubaï po ya Dubaï mtebeta maki. To komi ba fille de chambre bazalaki wana ba pesi mutu na mutu ba carte po ba chambre na mutu za ba carte. Batu na batu neti ngana chambre na zaina Gabriel. Boke ba mitu kama wa car wana ememi bino tipo flat yango eleki munene ememi bino etiki mutu na place na ye oyo akotia pongi. Très bien. Dubaï to komaka 4 heures. Maman après prière ebisi biso boye. Mutu amutaki pema alala azwa mwa temps kosukola nini et après tokutana na poko. Très bien. Batu na batu bake ba place na bango tolali na biso pe tozwi temps ya kolala na Gabriel tosambeli tozwi temps ya kolala tolamuki pe na poko wana basali biso basine par rapport à ba numéro ba téléphone eza na ba chambre. Très bien. Donc peut tokutana na restaurant tolié première nuit tolié na maman na tititi tomona esu mamati. Oh. Tomona lisusu mamati. Mama alia na biso so ndenge tosala 10 jours kuna mama soka alia na biso mbalebele za 2 fois. 2 fois. OK. A déjeuner na biso. Alia na biso première nuit auto yaka poto koma 4 butu nango. Isidi. Mama za ina biso place monti. Tokolo botela roi biso tozai pas prince, mama zai pas roi. Ne tozalaki. OK. Moko mususu mama balobi na Gabriel po Gabriel tension e bana o mataye. Basolo liana docteur azalai docteur Jeff aza médecin maman, médecin directeur ya l'hôpital à maman. Alobi que il faut pas que na Gabriel hôpital. Ndenga la profiter ngabité ngapena ke na sala contrôle général check. So ba benga nini? Check up. Check up na sala contrôle général. Do ba sala nga examen général. Yanzo to mobimba. Na profiter na obimisa mbongo te. To kepe kuna hôpital à munene lobi na mpe toke na mama. Tozo ke na mama pourquoi? Tozo ke na mama na mwasi moko oya géré biloko na bango na Dubaï. Tozo ke na mama puisque kuna ba baka anglais. Biso na Gabi to yebolo ba anglais te. Siko mama aloba presque ba langue belé. Mama azaro ba so ba lobine na anglais na ba médecin. A traduit biso na lingala. Neti nga azaro traduit na Swahili po nga na solana na Swahili. Très bien. Et pas Gabriel mutom tozo ko tanatane o ko tipa médecin akena ye ti une maman simple. Surtout ndenge kabo bengela ye mama wana ezoko mais faut to benga ye mama continue na nuka na wana parce que na médecin nyonso maman sala ba interprétation na biso na langue biso to yoka azui a traduire les biso pe to répondre biso pe ba médecin na anglais tout et tout basala nga ba contrôle général OK ozo yoka tension à Gabriel pe ba pesa ba kisi kutu azo ba kisi ngo pe aya ko continuer ngo pe na kinya wa par rapport à santé na ndenge etungisaki toza tana mokolo moko te to vandaki mama vandisi biso réunion abana koyebisa biso lisolo ya nani ya Bellevue na papa Dani obi bilo mususu ezana oka facile à koloba soki pe idée ezake ba comédien nyonso idée na bino eza mama aina batutu selon bino si la carte kalana mama et a problème te et a un problème te boti kalana bino et a problème te mais nzambe moko ayebi tango mama benga biso muto akota ke na mutema te nzambe moko asimba ke na mutema bibengela nga muto to kenda kandaka nganga te to simba ka pekisi te to bondela ka nzambe tango zo sa prière na ozo bate côté ni nzambe osimbela mutu mutema nga pour la première fois tango mama benga nga et tonanga abenginga oh ba yebinga pe na kombo nanga ozo comprendre ce qui souci ezake batu nyonso neti mida babilo mususu abotaka na lingaka na yeba ya vandaka pa mama ta yeba biloko na wapi mais ezaka bino na bino bino banani bae obokendaka botambola na maman il y a certains nini voyage au biso tokiawa ba comédien tozala combien mama siko bazwa kabiloko wana wapi parce que ici na zoti kwa yo ozoloba mama top terrain ngo na linga ipena na kota te mais lokola yo moko do fongoli pena robinet na luka moyen na faire comprendre bat ici biso to yoka na internet sur la place publique et pas ya bande ko na biso ya baleza bakuk que Bellevue osuki mama Olive abengani yo pembeni na ye zela kutu ndongo zabwe okomona mama a kotika susu ko voyager na yo te
quelque temps après to moni bino bokenda pe Dubaï Belleville pe akenda te mais ça ka voyage moi Dubaï Lubumbashi azala kiti kasi maman na lobby on dirait mokili elingi te mona Belleville pembeni ya mer tant maman tokendaka Dubaï tozonga toyoka ba insulte te Belleville azala te toyoka ba insulte te ba finga bato ni te mais voyage ya Lubumbashi tango ye Belleville akei ben insulte apparemment le problème c'est Belleville ben insulte ba insultanga on dirait bakananga toujours mida a insulté nga on dirait ça na problème et puis tokenaki Dubaï Lubumbashi on batebele mais on dit catégorie mon ka boyende ba finga miso ba finga bango te oui donc généralement ce sont des personnes qui sont tout autour de Belleville ndé c'est quoi tout ça ni to boya ye a mutute donc to sundola ye a mutute abima na nzete donc a mutute aza chose aza soki insecte au bateau il faut to ina Belleville to ina salini. Il ne faut pas trop qu'on s'affiche parce que si on s'affiche mingi na Belleville, ben insulte donc et là tayo. Ba insulte nyonso basi bafingi. Ba insulte nyonso bafinga bafinga na bango. Oya za libre en tout cas mto libre finga na ye. Nga na répondre na ngam tuté. Omoni nga lelo soka na ina TV na eka pona kolongola yaya sila. Idée wana na mutuke nga na finga e mona leki na abota raté. Ça c'est eloko ka ezangisenga pongi yango wana. Accepter ça. Eloko e déranger nga yango wana. Mais le reste nananga kuna te. Nana kuna te. Mama top mopanzi songi. Naza likambu te. Okaboli lelo ba comédien. Balobi oto sala ki ba réunion wana et après nga na kei na ke koyebisango Belleville na bimi songi. Yango mama réunion boy na yepe akozala na bino lisusu te a soutenir bino lisusu te. Soki mama solo na bango gloire à Dieu. Yango mais so mama solo na bango te ba zapeka surprise. Batia qui fait pas Belleville ka okendete Lubumbashi ba mona ki eti lokwa bango ba lobi ke mama lobi to kozalaka su na yete po toza ba songi makamula yebisa biso to misali banda o bolinga na entourage na ngai te o na yebi makambo wana te na yebi pete to solo na mama na butu na moi so ipe to bengi ye mama to sali mabe na kenda kuna batu nyonso bazalaka babiso ko kena mboka okuti ba obi na lokolo binango baya Sylvie bongo babenga ke mama dada Angèle Kanam babenga ke mama Vieux Dani ba producteur na biso di boso na monde théâtre Vieux onga na obenga Vieux Dani abenga mama ba papa Dani babenga ke tout le monde tant to kuta na katana kinga kat na ba konzi o to kuta na babenga ke mama siko qui suis-je na benge nani po ba mikolo nanga ba obenge mama siko nga na benga ye nani na ya na kombo na nga ya sika siko lokwa na benga mama ekomi na benga ke mama po na za pauvre na ndimi profete muto esala nga bongo oflaté oteki ki yaye pa maman li eza problème te naza pe na Belleville eza problème te nzamba zwaka lokumu yango to lobi justice nzambe ekosalama un jour. Mais c'est ça maman, c'est ce qui s'est dit. Bozo ko entourer maman maman o dozwa ki bino lokola bande konaye ya moi si maman Olive o dozwe bino bande konaye a eda bino parce que il faut qu'on se le dise aujourd'hui le comédien ceux qui moi paiement Pena eza c'est à l'aide ya maman c'est grâce ya maman Olive au lelo azali exposé mais cette fois-ci Pena balobi la personne qui est à la base ya ndenge maman Olive a sundoli ba comédien nyonso azali maman top yo no mutu Pena ozali à la base songi ochaki na salini elongwe Belleville kominga ba sauter Belleville kominga mais yango bazo koloba yango bato bazo koloba Yesu azanzambe Yesu balobi otikalaka nzambe mama Gabriel Kutu aleli pona matanga ya mira yesa aleli mama tala biso sunga biso ebembe ya mira yesa ya mama atika lo kosola atako kosola te parce que nyonso wana akangi motema pona ngai na yo tadi nzamba azwa lokumu eyaki mutema mabe eyaki mutema eza na complot moko esalama wana mais nzamba a juste a confondre bango eza na complot moko complicité moko eza na kati wana mutema mabe jalousie donc nde biso maman Olive abenga biso bayoka mabe
problème eza biso no soto longwa si la tikala ye moko soué abakuki yango wana mama akabona na tout le monde si la atikala ye moko a voyager na mama bavana na mama bakena na mama babaluka na mama soué na bango yango na po ezaki liboso belle vie belle vie bazo écarter yo bazo sala yo boy belle vie atikala na voyage à tout mona ki ko fingate belle vie ke Lubumbashi benji rezongi donc quelque part tu comprends que babakuki balingi batu balinga belle vie te. Donc tout le monde a la contre belle vie mais ils a raté donc biso nyonso totika mama bosa na biso nyonso a benga na biso nyonso si la tika la ye moko wana eza vie na bango mais eza vie en Nzambe te. Eza vie en Nzambe eza pe o mama azo eza pe o mama live a kanisa te mama live tanga sungaka biso ndeko ne na kati wana zate biso soto aba comédien ndeko ne azate sifa zate Laurent pe azate azo sunga biso po azana bolingo wana ya kosunga biso aloba na biso ki alingaka théâtre. Très bien. Tant toke Lubumbashi awa tozala biso nyonso wana na ba mikolo tokuta kuna batune ya presse ya ba province ba prince bato bayaka par-ci par-là to vanda wana kande na ba maman so bo voyage boso prière et après ayebisi mino bitini boyeli voyage. Très bien. To vanda na salle ya congrès wana ya flat na ye alobi boy bino nyonso bozao boza bana mama kakanga. Ah oui. Ye moko azondimaki mama wana sikoyo charge na ye azondima charge na ye sikoyo biso tobenge komboni biso pe photo benge mama sikoyo motema mabe to so basungi biso mabe eza wapi bino bozocha songi ya nini ya nini tolobi nini babimiselo ko tolobi pondenge o mida lobi ke o mama solola ena biso makambo ya Belleville c'est faux et archi faux to solo liango wapi to solo liango pata so na bengi Gabriel sikoyo na lobi na tuna ye na ebite so Gabriel olobani to solo liango wapi kombo pe ya Gabi ezobima kombo ya mama na biso Gabi asalini que non na émission moko donc lekaki il paraît dans lobaki ke bo solo ki na mama en coulisses yonde oye ko bimisa Gabriel mutalobi yango ndenge bango bazoloba na ba vidéo na bango na ebite wana na obenga kasi Gabriel na tuna ye Gabi yango tanto ke na Dubai to solo la nini na mama ponga na oye balanga te po ba traiter nga songi ke to solo na mama mais jusque là elo to solo na mama na yebite nga eloko na yebi nga na solo na mama ma problème nanga privé to solo la pe muto azala te to solo na ye naza pe na ba réponse o ya pesanga to suki wana Gabi na ndenge na ye pe asolo la kina ye aza pe na ba réponse o mama asolo na mama likamba muto abetela muto musuti et puis maman li vinenga zana alinga te okende na kombo ya mutu et pas naïe. Alingana angote. Mais ça c'est une grande dame. Oui. Peut-être tozo tanga ka kombo naïe dans les vides na biloba loba. Lobi bo insulta ki na ba injure tout. Maman Livwana. Maman Livwana. O teka bare. Nga na teka bare mida pe ka mutafinga kyangote. Okanga mabota bare. Mida kaka bi na tekela maman Liv bare. Ngai mida wana afinga mama Livi to bateka ba organe bateka ba rein mama Livi wana kutu ngai mama top na za lesbienne na mama Livi na kenaka ko lembola ye na kinga kati to sala ka batour mida wana ti a Emilia mama Livi a qualifier na ba qualification nyonso lelo ya komolo babola mama Livi ya kanisi ba archive ane longwa ya kanisi ba poto ane longwa na mtema omweke to bosa na anoki ngana ofinga mtute nga na ofinga langa mutute bo finga ndenge bolingi ti mukolo bo mona ke benji rango pe koki bo saini botiki menga lebino bo finga na olia langa makemba langa olia langa makemba langa ntuka tenga za mongo te makemba langa na leli foloto tonanga na lelo sonanga so na lingi mbisa mai na sai liboki nanga na lie na binzambe merci o ezoleka kuna etalinga te. Très bien. Mais ça ba personnalité na bino basili sango kaka Gabriel alobaki yango vous ne pouvez pas prendre Gabriel alobaki yango ba finga nga na ba sorti nyonso esalanga nini eleka nango papa ba finga ba musicien en bezaika ekende ezonga ba musicien bango na ba vivre te internet ya biso ya Congo ezaka ya kofinga bolamu ya bato baloba yango te. Très bien. Ah oui hein. Jamais mutalobi bolamu wa mutu bamona aka côté négativité côté positivité ya mutu côté négativité côté négativité ya mutu côté positif ya mutu soki ka otiango et comme problème qui pe na ngate papa ba finga la bonde balingi ngana yaki na ngaka pona éclairci mida
to solo na mama te s'il vous plaît na nga pe songi te na comme ça pe Belvin Zambete po Belva pe sanga souffle de vite Belvite mutu asala ke ngana vivre non na ka mobola ndenge lobi mobola na ka mobola penza na nga mobola mais na kwena nga mais Nzambe merci pour Bibi il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent c'est que un jour il soit les capés dans nzela nanga. Très bien maman top mais apparemment le problème c'est lorsque bozo ko s'afficher na Belleville il faut qu'on désavouer Belleville c'est quand to saint tika yeto zala kaka na otike musika te mais au monité que so zo continuer ka ko zala na ozala na Belleville mama papa nanga ko nyoko mate batela pe manao adorer na Nzambe na oke musika nite tozana eka wana asalinge lokote mais faut battre la on a théâtre na problème na mutu te mais faut battre la dignité na lobby na théâtre dignité on a battre na ngwaza na réputation na théâtre na internet ba isanga mtu na réputation oya finga matena mama sila nando finga matena ya solo oui nani doit finga déjà nani doit finga merci lo balanga te pardon merci réputation ici là ici là non problème voilà mais maman toi pour tout soulever dans le logo mo que na théâtre ozaka na problème na problème tout te donc ngana na batunyo so bien na ozapeka na bango bien ngana oboya mutu te nana mutunyo so ndenge moko mutu pe a obligé ngate na boya intel po soki na boyi ende bo finga ngali sute na ozala na ye yokoba no ka ko finga siko awa mutu asunga kabino eza mamo livre mamo livre akomema bino lisusu te otambola na bino lisusu problème te Nzamba au pouvoir kaka Nzamba au pouvoir kaka Nzamba au pouvoir abosko to lobani ya problème te Nzamba au pouvoir kaka to tiaka Nzambe liboso na nyonso to tiaka Nzambe liboso eza problème kande bazomona bino avec maman le quoi to za pema mon livre esa bango keto esa ba mutema mabe so bokei boye ba fingi bino ti comme ni ofinga mtata sali eloko teka dans les vides boy ko finga ye dans les vides boy ko finga ye to comme ko se poser ba question to sali ni eloko ni nango to sali auto ofinga matin midi soir yango biso so to komi kaka justice Nzambe. Très bien voilà nazo ya wana mama top utukolo wana problème ata mon côté na comédien aux anneaux bien mais avant na koma wana je vais éclaircir quelque chose en tout cas babiloko ce sont des choses toko bando fanda te poto bando beta ba masolo nango mais même dans le bêtise et c'est ngaka moi intelligence moko boyo ce qui intelligence exacte oyebi ke mwana na batiaki ye na nani na miniature aobela bazongisa ba mai o baba inga na bima na ye na ebakata nazo ya wana mwana bato azobela après awa donga nazo ya wana pardon même dans le bêtise ça demande l'intelligence ce qui nakati ya bêtise intelligence ezangi okomi lokola ndoki Maman Olive Oyo Lelonga na sala plus de 10 émissions pour défendre l'image de cette maman. Ba fingi et toutes sortes de benjir. Na degré moko chez les abakouk na degré tout jusqu'à ce que même Barcelone ayaka ko manifester à lobby trop c'est trop avec maman. Na coquette kuta tient na page, biso soto tient na ba page. Ba maman top oignon so ba sala ba message pour défendre cette maman. À cause seulement de voir ba comédien oyona ba comédienne pembeni ya maman. Aujourd'hui beaucoup mi kobosana tout ce que vous avez dit hier et comme que maman top ne mutu azoko ça ki songi c'est comme ça oh baye balobaka ndoki azaka pena zoba muto do sungaka ye na butu abomi ye na moi do bandi kolela c'est comme ça vous avez pensé que tout à kofinga maman maman Olive le lobo finga ye na kombo ya Belleville pour maman amona ke problème ezali Belleville atika Belleville asala obino bozoko kanisa aujourd'hui et komi ko balukela batu nyonso yango na banda ko yebisa ba comédien vous êtes en train de laisser passer laisser faire batu oyo bazoko tana ba carré na bino pendant que vous avez des bouches. Vous avez des moyens, vous avez des possibilités. Ya kokanga bango minoko. Hier, nabandaki koloba yango parce que c'était on insultait maman Olive pour na Belleville. Aujourd'hui, ceux qui ezaya solo que porte donc kangami, est-ce que kangami ka do pour na Belleville ou bien ceux qui portent wana place au que nous avons 10 francs. Ceux kangami et kangama ka do pour na maman top et kangami pour na bino nyonso. Nani o donc azo bénéficier nango. Avantage ezaya nani? Kindoki. Résultat nango yango wana. Kaka muto azo sunga yo bolingi boko taka salité na kat mais maman lobi était ozana promena muto te mais meilleur ami na yo o bato ebele ba yebaka à l'époque ezalaka maman Nicole bakata lelo yo na ye bosolo la kate
bowelela mobali o azali mwana moko ya mokie bazo kotia na ba miniature mwana bataza na hôpital partout comment na ekutu nani Jorvi bazoloba mwana bataza na hôpital ebebiseli makamune na mwasi na ye babana de ba démarche na bango poto ana hôpital ba perfusaka ye aboyaka eloko oyo bana bano ba respectaka biso ozoyoka ebakata mwa mokete po akele ovanda akele salaire pas Jorvi Jorvi a cause de courage, jamais d'audace, il y a une bakata ou bien linganga. Et ça pas très impossible. Donc moi, on a besoin de respect, moi on a besoin de qui nini. Bozale msu na tournage beaucoup. Ni tinga na ibi kututé année on na moni. Na ibi kututé. Baba non peut-être na tournage tout le monde na rare po ba kotenga na tourna ba on ba zala raté. So to mona lem so to komona na une fois, je crois. So to mona na rapidza te. Mais moi na bato azane na ba engagement na yo azwa. Très bien. Allez lobby yo OK lobby oté OK tie na miniature oni. Et quel ba problème azana hôpital ba zong tsage ba mai. Est-ce que yo na mama e bakata bosolo la kalisusu mama top. Mama e bakata. Oza numéro ne wana. Naza na téléphone. Benga. Te yo moko Soza ni oza na téléphone nga. Na moto na téléphone. Amoni kutu te. Toza awa nan. Mais donc mama e bakata yebisa ye mama nazali nazo sala émission bato bazondima te ke yo nanga to sololaka to mekoyoka na soki est-ce que yo longola numéro soit il y a bloqué yo soit yo donc bloqué soit ngape na bloqué pour bino en tout cas to komi ko mona bino ouais en tout cas ça fait pas quelque chose de bien baza Nicole et varata baza ba maman na biso faut respect zala to koma na niveau ya bano suki Masengu de cœur. Bien, moi la maman langa, boni yo. Maman ça moi ndam téléphone. Ngolwa nzambe. Ngolu toujours soki yesu te mobulu. Munyoso ezala pama sa mokilo. Amen. Oza wapi boy? Pona nini? Nalingi na yeba. Oseki boni libota langa kuna mama na biso bana na ngai bakoko. Nyoso baza bien. Naza quelque part musika. Ah, c'est bon. Po mokile lobi o ngana yo to sololaka te ngana yo to kangama binemi nga bite. Wana mwana mama na nga to solola te to weli nini. Bato mokili. Mais il s'appelle que tu as dans l'émission. Bata mokilo bazanga kombo babito beba na ngabi mwana mama na ngai pardon botika biso to vanda kimia yeso ana contrôle. La sepeli mwana mama. Tozo mona na ndete kasi misika baseni ngana kuto apeme yo makapani nga bandala. Et en plus baseni peto okuta na penza te. C'est ça, oya keboy. Oya keboy. Bato ya mokili so tokomolanda bango. Tokoya kozwa liboma pamba. Parce que nazo yeba te makambo nini ezokomela bato. Donc muto ko fonde ne likamne ka yemoko. Ala bimiso pe na miso bato ale ezupe place. Bino mo so ba te pour mabe. So bo mayele te bobebani bobomani. Nzamba aka malamu lokola déjà comment sosolisa biso to comment comprendre bango. Merci beaucoup mon la maman. Musalo zo sala ekende liboso. Bonne journée. Amen. Merci. Merci. Bisous. Merci. Amen. Voilà, donc c'est moi la maman naza bien. Maman naza bien, bana pe baza bien, donc le beau tes bien, tous bien. Très bien. Toi on a problème té, tous abatu, to koki ko bendana, to singa eko ko. Et yambeli wana donc, ayambeli na téléphone, les amutu do na problème na mutu té. Tous on a problème. Toi le problème té, attends que so na bien benga Gabriel au top là. Yekuta benga nga top là. Mais kana ko benga nanu ya Gabi parce que nazo kapé kombo ya Gabi pe na yo ezobima pe na ndenge moko boye ya bien té. Tikela nga bolembo nga pardon. Oyebi bolembo za kamuta shosho. Ero pupola. Voilà, Maman Top, en tout cas, je suis très ravi ya Mabino. Supporter comme beaucoup. Ça. Nous devons faire un effort. Bazo mériter respect s'il vous plaît. Toko c'est kalelo. Mais ça ne fait pas quelque chose de bien. Yango nazo epsaka batu. Lelo bandeko ebele
bozoya ko soutenir baye o bazo ko humilier bande ko na bino abasi bozo ko bosa na ete bino pe boza basi. Aujourd'hui, éduquer une femme ezalaka c'est éduquer toute une nation. Aujourd'hui, la femme azali sous na valeur te na miso abato à cause ya ba anti-valeur et koti mingi sur la place publique. À cause ya ba anti-valeur et koti style ti na banda kuna bino des fois des responsables. Ti na banda kuna bino ba anti-valeur et koti bozo ko bénéficier ni bozo ko zwa ni. Faisons un effort bande konanga. Faisons un effort de dire non. Il y a certaines personnes oyo déjà makolo eza ya ko katana. Ceux qui bokati bango susu maboko ba fandi mbala moko, ils vont rien faire. Mais bato yo biso to luka ko buka bango makolo bozo ya ko pesa bango beki sur la place publique, ba continuer kama be et continuer ka kozala. Ezo ça la gloire à nani parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons glorifier que le nom de Dieu. Tozaka na ba vedette oyo, mama Silaza vedette à Congo, mama Dinana, mama Bellevue, mama Top, mama Milo, mama Theresia, ba mama nyonso bazali, ba mama ya mosala oyo, ba vedette na biso tozaka na bango, to pesa bango valeur quand même. Pourquoi ne pas venir aujourd'hui quand na télévision Fandi, tu parles que maman Top a joué, a joué bien, na tableau na ba pesa qui en tout cas a pesi le meilleur na été. C'est facile de le faire. Est-ce qu'il faut que tu aies une vie privée à Maman Top? Est-ce qu'il faut que tu aies moko au rappelant Maman Top pendant que tu as ça? Ndeti o na utu ko chawana. Tala mutu azo finga bat. Et regardez comment est-ce que les ezo sala bien te bande konabiso. Mona komi même na posa na tika mosala o après. Osani. Non, maman, biso nyonso to komi moi mélanger, moi confusion, moi komi de komi ka so mutu internet bino bato internet. Message important maman pour bande konayo ba retenir pour to kamweto kabwana to tika yo mokolo alelo. Message ezaka non senga la bande konayo ba comédien to za na bomoko. To za na bomoko tant eza mabe. Diable a risé. Donc mon pépé oyo vent oyo soki to talanga na miso musuni et eko surprendre biso na elo moko. Ah oui. Il faut totalement on a mis sur molimo. Ah oui. Et comme il temps auto se concentrer vraiment to mitika na maboko nzambe vraiment to le la pa nzambe po au moins neti ba biloko yo. Neti ba insulte to bie ba ko finga oyo. So zana Yesu te oko mutako la dépression oui. Oui, au sa dépression pe mutako fi. Mais lokwa to ana Yesu to simba mana ye. Sala oyo ko kyo sala. Yesu azana ka pour nous soutenir. Pour nous faire sa makasi, pour nous faire sa kimia, pour nous consoler, c'est ça. Ba comédie to lingana, to uti musika, to zabo moko, to lingana sila. Wale kinanga oyebi bien ngala lingaka yo. Ngape na nga de mon côté na ebike yo o linganga, ozana ba respect belé sila, o pesa nga. Yango ngape na zong sila yo. Ano 15 jours nga nani sila na kolekana finga yo na TV ou bien na lobelo kono moko. Ano 15 jours na ko sala ngote. Pona amutu na bana oyebi bana na bien bamsu bazana na babalite na bana ofinga bana baninga bana na onde po oyo osana bana baninga ezongela pe ba oyayo donc na kosala ngote mwana nzambe mutapesaka na tana ye pe na mukolo na ye ngana kati kuna na zati donc so mutu moko alinga créer po amoni nde to zalaka asepelaka te a besoin kabola biso to telemisa Yesu liboso mopanga Yesu ekata ye mpanga Yesu ekata ye ezala nul et sans effet. Donc comme Nathan t'a dit, il faut to sosola. To zala boete. To zala boete. Au moins na ba comédien. Eza ya lelo te to beba naka to sala ka sopenini. To swana ka to wela naka. Au moins be loko nanga ezala nango mais mon pépé oyo ekomi ko ya lokola do diable a profité. Diable a profité alingi abanda ko coopérer si coopérer pas ba comédien a tia confusion a tia division donc akabola biso nde bato mayele baloba diviser pour mieux régner c'est ça alinga akabola biso po ye adondo non to telemela ngona kombo na Yesu to uti musika to sali musala moko ya mobembo mulai na kozanga te to zalaki na amour propre tant penza basungi to continuer ka na amour wana
to continuer kana amour wana je crois bien ou peut-être na kosenga na bandeko na ba comédien kimia bolingo nzambe umela na mitema tango linga mninga linga na bolingo solo to kena ka ba église ngala linga okangisa muto enemi te pourquoi obi bezolo batango zo kena église avant tu offrande il faut tala na nani solo la kana été osoko zana muto yo kangala mutema offrande non e yamba manango te e yamba mate c'est biblique c'est ko yango ngana linga neti nga. Si là c'est ma petite sœur. Mais na moi il peut le roboyer là eta salingani. Mama top naza ne loko moko il fallait na ngonde na bizoto suku ça va tozwa ba dédicace na yo. Place pe batu misusu bazoko fingelo makasi ba lobi ete ba fan yo lobi ba fan nde ba kaboli bino nde ba tie division entre vous pendant que ezande bino moko bozoko tia na lobai ki boye. Tozo mema mana ba fan. OK. Au moins tinga. Tant to voyager Dubaï. Gabriel a betelinga li solo. Alobi fan moko boya bengi. Abi Gabriel na bengi yo pona yebisa oke au moins de ozana. Nde bo voyager wana. Ponde to voyager to kanga ba photo bisonyo so. Nde to voyager bo voyager na iba mama to palinga otalinga boma. Gabriel a yebise okosi. Mato padando kito okosi. Oyebika Gabi. Tala fan eloko alinga kotsa na mutema Gabriel. C'est sérieux? Tala fan eloko alinga kotsa na mutu a Gabriel. Donc mama top nde to okena na ida oboma ye. Abi kolanda koseka mama top wana te. Sikoyo Gabriel asilani na ye na ndenge ne ngape na yebi eloko te. Bolembo ye pe to seki tala pe su to la li su chambre moko. Gabriel ayeko yebisanga avant to lala. Ayi mama top fani moko benga nga lobi na yo olingo boma yenga na Gabriel moko abi akufi na koseka ye pe abani ko to bani su koseka na ye. Abi okosi à l'après yeko changer. Oh na lobaki ya ba marque yo kende na ngote habité. Olobi et puis ça y prophétie alobi te botika biloko yo botika biloko yo olingo changer langage pour ani pour loba que ça prophétie ozo comprendre donc fani mutalobi yango moni ngai nde babenginga babengi benga ba fani mutula mutalobi na ndenge na mais soko landi ba makamno so ba fani balobi wana o mettre en pratique obebani na bandeko na confusion entre vous donc yango na lobi omoni tokomi ko mema na ba fani. Ah oui. Vous avez raison. Vous comprenez? Le quoi to komo me mama na ba fan. Yango lelo le quoi to tia matoi na ba o ba fan ba oloba. Yango moni ememe libiso division. Oh. Kala tozaka na ba comportement o tozala na ngo to changer te. Tozaka na ba comportement o tozala na ngo to swanaka, to tonganaka, to finganaka, to welelanaka, mais to bandaka ko supporter muninga. Ah oui. Ok po yebise te elo osai na sepe na ngote tala boye osolo li mabe soki pe aza muto amikitisaka sengi pe bolimbisi soki pe aza muto abalonde po eza na ba catégorie ya bato miso ayebi na onde basenga pardon te moi gay amitomboli na ye eleki nango pe bongo yo po vaino na kweno ye pe na vaina kwena tangu pe to koyoka boye ye na ye basola te po ani to vandi si to mo yo sali mabe mikitisa oaza ndeko na yo eleki nango to continuer vie to jouaka pe sika moko to sala ka pe makamno so mo mais eleki po to abato mais lelo comme fan mususu keba na mona mutu wana za kandoki yomba mo tiango na mutu mais obosani ko uti na mutu na musika loka yote aboma yote kindoki ya lelo euti wapi mais ba comprendre ki ba comprendre ki ba pe ba comprendre ki te po to wana ba témoignage mo ba to ebele ba fan bazo benga na moko omona bengi azo ebisa yo mabe ya mutu wana abengi yo azo ebisa intel wana keba na ye siko yo po vendre seul examen de conscience intel ngo ya oyebisa nga lelo to banda lelo te to bana ne kala bon kaka lelo nde po anini fois za la boy na sens wana ndenga na lobela ponga moko bakanga nga ndoko babine na boma Gabriel fani mutu abenga ki so pe Gabriel azala mutu ya cœur ouverte ayebisa nga te mbala mo eboti alinga zo à distance et puis les mususu alinga créer ngo pobeta mso yininga nga pe kuna na yebi na ngelo côté mais heureusement Gabi ane mutu makamona te ayebisa ki nga to bondeli pe to sambeli nzambe to lali na biso pe mukoleli. Très bien. C'est ça. C'est comme ça que nous vous disons. Mes frères et sœurs, surtout vous qui étiez de l'autre côté, Yadi Nana, Ursule Péchanga, Bellevue, vous devez faire très attention.
le système, ils ont changé la méthode mosusu ya coopérer. Ba okoma ba meilleurs amis na bino. Ba epena okoba no lexatan, ba misusu ba no tinde la bino mbongo. Justement, Azan a besoin ya eloko mo pour à exposer. Vous devez être prudent. Respectons les règles, respectons nos parents, respectons le principe et tout bang appelle l'État. Parce que les colons zambé na c'est à l'État. Les conséquences sera quoi aujourd'hui sur tout ce qui se passe dans la place publique et qu'aujourd'hui le Congo saisissait au moins ba makambo nyonso. Résultat et kozalanine. Boko bando benga batumité mamabe. Mama top ozala pe na moi ekolo ya bandeko moko balinga yo moi mingi so dédicace ezali na pesi mbote na batu nyonso balinga Mama Top, les amis de Mama Top 1, les amis de Mama Top 2, na pesi mbote na Dadi Lotange noko de moi na kati ya Paris balobi garçon champagne. Na pesi mbote na Prince Toya, un prince à Manchester noko abana balobi petit frère propre ya King Kester Emine ya paix à son âme. Na pesi ba Gaulois nyonso votre mémé est là. Le mémé de Gaulois est là. Na pesi ba Gaulois nyonso mbote. Yé moko number 1 Ferregola. Le padre. Le padre Jésus de Niance. Na pesi yé mbote na pesi le Bogard de la presse. Ya Ferregola na pesi mbote na pesi Musée Kindingu. Na pesi mbote Lité Akanda. Na pesi mbote Nancy Basele, na pesi yombote Dada International, fia full option, na pesi yombote wana bagoloa, na pesi yombote na bagoloa nyonso ya poto. En tout cas, merci de Bobenga, on est vraiment ensemble. Na pesi bino bambote bon séjour na ona kati ya Kishasa Mama Fatouma, bon séjour na yo mbote nanga na Karine Manessa ma jumelle de cœur. Na pesi mbote nanga lisusu na Maria Fine à la Rose Télévision. Bo s'abonner za malamu mingi mbote nanga na Tete Yondo moi simbiji babi veut dire na lemba mosenjaalité na pesi mbote nanga na Sylvia Kake moi sinzambe passeport rouge fi oyatika avion na défaut 5 continents liko na obaksela ye alonga nzala mbote nanga na baleki na ngai Virginie Eyoko moi c'est ataille na bijou mandola loboko moi so yatika cuisine na défaut bakolo bivi service traiteur loboko salami na bana mboka on a besoin na fête na yo muto a senti vraiment que na uta eko lia lole mo sepela bivi service traiteur loboko yango wana ya bana mboka bobengi comme ça tokoyeba na konani ko indiquer mino place bango baza na pesi mbote nanga na mama bébé mafulu wana ba maman na ngai les amis de Mama Top na pesi mbote na Wani Evelyne full option la grande dame de Belgique na pesi pe yo mbote bisiko zapo na nintema yaya chérie mama Rose Bombula yaya de cœur mama Lili Mavinga ya na ngai yaya Lili Mavinga bana lemba nyonso na pesi bino mbote babi na lemba mosenja yalité mbote na bat nyonso balinga Mama Top Emily mon général na pesi yo pe mbote bisika oza vraiment na lingi bino mingi soki yeso azongi te nde tomonani lisusu merci Nathalie Ngala merci beaucoup oya pasaki na ngai vraiment Zamba pambola yo merci na Sarato là na pesi bino mbote. Voilà, en tout cas mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à l'émission Oyo. Je n'ai plus rien à dire. Les comédiens, vous attendez quoi pour mettre fin à mon PPO Mama Top Alobi et Komo Kenemabe? Vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Nous allons photo la musabino ndengenin, photo lo banabino ndengenin. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne sait même pas la vraie valeur, comment pour protéger, pour défendre, et que c'est trop difficile aujourd'hui pour y reconnaître même la valeur, il y a mutu peut donc à défendre. Bomitiki na binoka boy. Bo pesi place na ba n'importe quoi. Bozo sepela nango parce que moi ce qui me fait mal, il y a des personnes qui insultent notre maman. Dada est passé chez moi pour ne pas insulter une personne. Mais je vois comment les gens appellent Dada impoli. Afingi. Naibite, kofinga ya malamu, ezalaka oyo les bande konanga ya les abakouk basalaka. Mais quand quelqu'un vient pour na analyse naie, ezalaka kama finga. On ne permet pas qu'on insulte une personne. Maman Sila, regarde ta grande sœur.
amoni eloko moko sur la place publique na kombo na ye pour se laver, à sa quitter na bêtise wana. Elle est passée à la télé pour dire NON natikala olobango te na lingi pété muto a continuer nango. Et asengi ba congolais nyonso o baba tout sama ki libaku pardon. Ça change quoi si aujourd'hui maman si là tu disais Mida plus question ko bimsa kombo comédien mon côté na kombo nanga et c'est Mamou ba oyo baza awa. Écoutez binoni. Ouais. Il y a un Dieu Likolo. On vous aime beaucoup. Maman Vicky Mossao, je vous salue. Madeleine Aketa, Fatou Dokonti, Makiala Kumba, Papa Tata Pouefa Pekato, Président Bébé, Maman Nathalie Nana Mosibu. José, Nabosani José. José, ma fille de cœur, a parti aux États-Unis. José Mata. José Mata en États-Unis. José Mata. José Mata en États-Unis. Salutation à Bossanité dans CCC. Ma fille à moi, dans CCC, dans Katia Italie. Salutation à Bossana Bango. Beaucoup de peine. Donc, si na lolo pe beaucoup takabu. Nzame do linga kanga. Akanga ki fini ko boy. Eh baboza ni ko bate. Désangement boy. Babi bobosa ni batu. Allez, bakoti bango. Voilà, lobe ko lekalelo. Lobe ko lekalelo. Merci beaucoup.